Et là, bah, comme on l'a tenu, on se bat pentacle, so babilo konini. Tchangokuna, Yesunde champion. Bonjour, bonsoir, Balandia, Eco RDC. Nabi Kebozali et Belé pour notre émission Nabino Oya Paradis des Stars. Oh, Ngaï. Fanny Katale ya nazana esengo ya ko présenter émission oyo mukona lelo to yambeli bino bongo mama Moseka o aza bongo actrice munene na kati ya RDC o asepelisaka bino na bandenge nyonso mukona lelo to yambie na kati ya Eco RDC Fondation Goudianza ezosunga bana na ba propre fort na bango moko ezate ke l'état pesaki bango to pe l'état bakisele bango du front mais na ba frère na bango moko bazosunga scolarité ya bana nyonso na kata RDC sans plus tarder na moni invité na biso ya mukona lelo mama Moseka auti koya comme ça hein yanga dete mobutu na lobaki yango mwana mukie na bangenge na ye moto mokie me bongo ebele mamba boefeza la kana Eco RDC hein elongo na ba bob baninga na ngani nyonso ba Sarah Petit hein ba Sarah Petit. Donc batu baleke belé auto travail kana kati ya Eco RDC bino nyonso bambote malamu mais na sengi na dete nanga to yambela biso nanu tozwa nanu mama Moseka merci mingi o arrivé bongo ya mama Moseka ndene ebise bino mamba boeza kana Eco RDC hein mon boss Jean Thibaut Tubois boss moi bien muluba solo toki bongo na komona ndenge nini invité na biso aye to yamba ye tout le monde comment aye ko sala musala na ye toki ko tika ye bongo te en tout cas mamba boy aïe feza la kana Eco hein feza la kana biso nde mamba boy en tout cas invité na biso ya mko lelo yeyo bandeko nyos bolingaka mama Moseka maman. Bonjour. Bonjour. Oh, oui déjà. Bonne santé. Ngolu kaka. Ah, c'est un mot Ngolu kaka. Lolo to landi on a place na musala to ebi ke ozana tournage na ozo sala mais on copé sa biso moi temps qui pour na to meka un peu ko questionner par rapport à métier na o salaka. Oui, c'est ngate ko ya wa Fanny. Basi puis on sepela na ngote. Ata baiza Fanny ayi wana na oboyo kitala muntu kati. Koboya ko kitate et musala koboya ko kitate hein na le kaboye pone sala bien. Biso boaka partout hein. Moni to boaka partout. So ba mo ba bandisi matolandi ba to boaka partout. Wana boaki ni. Kai salitete. Mama Moseka o éduquer masse mais yomoko bo sala za sunelo mo sala ya propriété ya RDC mais yomoka suso boaki. Merci beaucoup. Bible zolo Bible to bata français ba loba l'exemple vient d'en haut. Ngalo mama Moseka na ko bando kanga salité na ngana okanga mais nzela ba obwaka olembati. Boza ka bongo. So ba mo ba bandi to tosa. Mobeko so pe ba telemeli mobeko ya propriété. Mutu nyonso tchana mutu na biso na bwaki awa na mbano même na poto yo asibata désordre basalate basara bango o pena ameli pena bo pa bike non policier olandanga mbila olandanga après so basali bongo to olanda na biso eza volonté te pasi ko bwaka boye mais au salé on po ba mo balinza. Maman Moseka, tu es bien que au loba déjà mingi au se présenta ba temps et belé mais le ko ezambal bosoto yamba on a kati ya site na biso. Se présenter bande konyoso balingaka mama Moseka ba mama Moseka autela wapi parcours à mama Moseka zalandengeni. OK. Mama Moseka uta anda kuna bango abanda au sala théâtre na ba école na ba internat. Donc c'est ça. Après na ba 97 ça koti coupe Simba. A côté groupe Simba, bandina Simba za évolué tilelo. Alongwa na été, mais à ça la théâtre moi mingi li banda na ndenge ke bo mwana. Na banda jouer na 9 ans. Oh, ya solo wana. Na banda jouer na 9 ans. Ba 9 à 10 ans. Na ba 80. Na ba 80 na joua. Donc na linga musala makasi. Tilelo ndenge na mema on ndenge zo mema mai pas président na ngelombe Faustin Soukari, c'est ça. Betela biso mo lisolo mukie tango ya kisiko na groupe Simba wana na année o yolobi 97 betela biso lisolo tango ya kisiko na groupe Simba au moins c'est one ezara casting pe na vous allez belé tozata plus de 100 hein? Na ba mo ba benga ngolo lo tukine et belé tozala wana samedi tozo biso ka 2
Yo nani? Na garçon mo boye akufa sukisa. Tozaka 2. Sukisa akufa na tikalanga mapapa misu ba esa ba recours. Donc tozaka plus de 100 et lomba zora 2. Siko na de wana zaki déjà à l'époque Pechanga je sali en passant si la bisalu ba le ya bazalaka déjà kutaka bango. Oui, nakuta Léa, nakuta ka bisalu nakuta ici la Bekam, nakuta ye Pechanga za bof. Aza leki ayaki na sima mais nalinga koloba ma sima na avanté. Toi ka bana notre père, les enfants de notre père. Donc et le kwa kalunga kutanga oloba bongote. Les lois za ba moto ne makasi ko kutana avant na simeza na on a problème te respect kaka. Mais bayambaka ondengeni. O bayambanga bien nakuta bango da bayambanga na ondeni simeza ina bébé muta ebolo bazati. Do biso nyoso to yekoli musala place moko. Mutu ayaki ta bandola kiso bakota na scène boya zate. Do na bango na biso nakuta bango me na bango nanga. Ba yekusa biso musala. Neti lelo ke mutu soka kota na simba le musoko yebise do ba pesa ka boye ba kota na scène boye to yebi yango. Mais à l'époque biso nyoso bazo apprendre biso et pas Faustin Soukari atana na VP na Bodo. Président Bodo. Donc c'était ça. Sikoyo na niveau ya Nzonzingi obandaki Nzonzingi na aneni. Na banda Nzonzingi na 2000. Na teka mapena na ba cassette wana babenga oni. Ba CD. Te CD cassette ya cassette vidéo. Vidéo. Donc na teka mana na banda de Nzonzingi na 2000 na Placide. Na 2000 ti ba ya ko beng don na vanda ka na répétition ba benga ngai papa chef Sila le géant. Ba ezo biso ba benga mne pas président to kende boye casting solo na producteur première fois so na producteur to solo li caché pas to ça dans film ngo ça ba gérant na ça mukie lo ka mapanga matete mukie makasi mapanga matete za ndenge matanga ba ka bola ngo selo nombre bana te tiko ça oui opra donc c'est ça na banda pena mukie na sala ninya na ba gérant na sala ka moi Selombe na joua ka jeune fille maman nangai mamé yenga jetu mon ami na pese bambote mamé yenga bambatasi ala Tito maman Léontine fan na oyeyo moi no yeyo donc biloko no wana mama tilelo donc ekota nga na so na tel na mona ko bibliothèque maman Léontine Bomengo ma Bomengo basebele to sala na bango ba vie kwedi ba vie pauvre vie doudou. Donc to jouer na bango Nzonzingi na nga liboso yango wana o jouer ce qu'on a ba vielu wana na ba mère wana to za pena ba li parti ba esengo na zomo grâce au jouer pena bango na benga ngo grâce parce que to za ota ba on a TV ah oui baza batu ba l'axibition nzela fo ndima ba tu po ba ndima penga donc c'est ça. Siko nani asalaka ke pona producteur a bengo c'est pas facile que producteur a bengo kambala ça ngelombe. Bon, producteur peut ACP là na jenanga. ACP na jenanga ibise lombe. Par exemple, super olingate alors bate wanda ba nga wando leka boy po lombe pas olinga na ba na Nzonzingi te. Biso Nzonzingi okendeni. Mais ye mo so afungoli mutema na tindio. A présent yeko ndima atini bazwa biso ba ka zwa biso nga ici là. Watu za pena ba pion, biso ba pion silanga. Na ole bango na compte solo. Lelo te à l'époque. Simba na basi ozui Sila ozui Moseka et le même na hôtel habité na tiaka maile na kai et pas na ba donc ne pauvre père za oloba na basi penda biso aya zwinga na Sila to défenda pe c'est pas dit que baninga ba jouer bien te parce que qui toko pona Simba pa bazo il faut yeba ko jouer lokola ba mama 1050 balé andaya ba chouchou na nyota mwasi mbinga longue jambe ozui banani ba ya Nicole Maya non na Simba pa bazo on équipe de base te ezaka pena équipe de base tant on équipe de base chouchou na nyota oseka non c'est ça na kati ya groupe ya Placide au jouer comme moins combien de films non Nzonzingi na jouer ka moko et après na yeko jouer Nzonzingi moko boyebo na bosani yango isusu après te ko sala biso mona Simba eza fioti contre cours des grands aba vie ko edipe ba jouer wana yango wana et après nande na ko vana ndako na o vend papa lobi vanda na saleli ne bible lo baka femme soit soumise à ton mari
basi ya théâtre babala babotaka bavanda mpe baedika mpe bana bango. Tozonga mwa moke Mama Moseka, oza marié? Si. Combien des enfants? Mère de 3 enfants. Ma fille est née à 20 ans. À totaliser qui le 25 février, je salis à Meshou Mabela, en Tunisie, à Otanga. Il y a Mibale, Miché et Bengo, à Tanga, na Cardinal Mosengo, à la première année CO. Cadette Nabango, Maria Cardozo, à la 3e année primaire, na Cardinal Mosengo. Bon, et là, ndengeni sukoro vivra ka na théâtre nandako na éducation bana. Merci beaucoup pour la question na yo. Et là wana ezala makasi. Moni awa, ma bibiche. Moni nde na jouer bo. O tu na malgré tu na vie à Moseka, na expliquer yo. Mais a pena ma bibiche. Na ndako nga pena éducation na bonzambe. Pa bana na boye raté. Na boya est raté. Pour ça raté si na kufiti. So ratise ban éducation na vie et sili donc yango wana donc mama bibiche na ndako boye Mama Moseka des fois maman ba lata bilamba nanga ba ko ba Mama Moseka na ndako sala mais ba yebi ke mama abango droiture vraiment moi nanga 20 ans na jeu 1 a otanga na Tunisie na ngolo nzambe to tindeka moi libanda ngo pe mboka malgré ba Tunisie ngo pe ka bongo mais akene kaka akene kaka bon. Isupe ba otanga na bango ba otanga na mwa mukie papa bango oluka peut-être na mbongo te to sala ngo ka po eza ine na mwa ina esangani mais so epo na mbongo na vana ndako na lambela bana fufu na sama ba job na nga mikie mwa business po ebi théâtre le mwa business so esa business moi si ma plein to moi te ka o simba oyo mwa théâtre pena o atana lali na osala ngo ine penza na ina esali inena. Et ça nini pardon? Inena. Mama Moseka, est-ce que inena na o dicté biso ba lettre na ndingo zolo ba wana? Ya ina kaka na ineli kamni na ngai fani. Moi si moindo. Merci mingi wana vraiment en tout cas to rekozwa Mama Moseka temps et belete parce que na minute azo kota na kati pona s'échanger biso pe tozo lande Mama Moseka moi minute mke ndenge to otala liboso wana eza na mwana kitoko bébé mwana kitoko aza fan no numéro 0 Laurette Tubois. Laurette Tubois. Donc moi kolobele moi kamo auto bakisa moi année moko likola année o azalaka nango e uti koleka le 10. Laurette Tubois, Mama Moseka t'aime beaucoup. Je te love. Nzambo ya Lola abomba yo. Okutana na bolamu je suis sûr que oso mona bolamu na vie na yo mais on continuera toujours comme mona yango Nzamba Lola asala yo ba bien ba diki. Merci Laurette Tubois. Oumela hein moi na boss à sa boss. Hein modete to koti na kati de son père. Et son père. Merci to koti bongo na kati pona kolanda bongo Mama Moseka ndenge ni nazo s'échanger comme ça yanga cameraman pe yanga ndeko merci check to kutani. Voilà, tu as la deuxième partie, il y a une émission na biso pour nous na Mama Moseka tozaki ne libanda to monaki comment arriver naé. Siko to na kokota place o wapi Mama Moseka si a se changer pour na kosala musala naé. Mama Moseka en tout cas lelo Eko RDC tozanoka toujours. Toti kayote tozolanda yo. Tumunyo siko na ki Mama Moseka. Allez Mama Moseka. Aye alinde ngai mama na bino ye. Voilà, Mama Moseka, nazaki no libanda, noki lobi likambo etali libala. Total moi mke caméra na biso, total DT na biso, Mobutu ndenge nini ako filmer, pe ndenge nini ako zwa Mama Moseka. Oui, Mobutu. Nzamba image. Mama Moseka o expliquer biso libanda que oza marié, oza na foyer oyo au dirijaka papa pazali lelo basa poto bakoma ko lela ba actrice bakoma ko bimana mibali na bango apoto mibali na bango bakoma ko ya vacances nyonso bango bayaka basa poto basa ya théâtre ba bimana mibali na bango yo en tant que femme mariée maman asala ka théâtre yo sala ndenge ni ba question oyo na répondre moi mingi mais lelo na répondre ngo pa na yo fani msusu.
kozala mwasi ya libala eza d'abord mutu ya mutu na motema. Même na Kinshasa omona bavandi mibale baza na baliance ba no baza baliance bi couple bien babima na bango basala ba love na bango bien vraiment bakola te bolingwe nuna te nzoka ba demi père oya tiki père na mususu kuna o pa tiki père ni mususu kuna donc mamba ko minango partout. Moi ce qui na ko loba na ndenge ya bonzambe moi si faut ba nzambe oyeba eloko nini osana libala autant na vie na yo ezo dépendre na nzambe mais bana na ba dépendre na yo na nzambe autant na vie ya bana omoni poto na ba réalité mususu na ba réalité mususu par papa ko ozana te bana ba vivre na bango pour l'état zo charge à mwana bo ana Congo. Donc na monde nzonzi ngana ko loba ba jeune fille na biso na ba nyoso to sala théâtre mobali alinga yo alingo goûter les CT mobali alinga yo alingi yo ya solo tout na yepe po papa bazalaka divorcer nazana na processus à divorce processus à divorce déjà yo zemi processus à divorce déjà basi ba bimi na famille na bino ba pesi biso pe ba parents awa to komona biso ko lenga so moni moi $2000 na moi ntabetele minzunga ma famille lo babali mwana nga et après libala eza place esengote libala eza place à souffrance te nzambe benanda asala libala eza pene lengi libala so comme ma bese eza chaussure na yo te changer luka taille na yo. Donc c'est que je vais conseiller na biso ba actrice na monde ya théâtre oyo libala et na onzela lola te eza pe laisser passer te mobali pa ko bala no ya uti poto eza nango normal abali yo mobali pa ko bala na yo awa mais yeba nanu provenance mobali yango po oyebi tele muto ya zana ekuna oyebi pasi monita mona pona mobali wana ayebi so pe na boyani na mwasi na ngeza nango normal bobala na bino mwasi qui chasse actrice bala mobali poto te poani c'est tout à fait normal babala na. Donc c'est ça. Voilà maman, est-ce que c'est comme là déjà na mibali yango poto pe bayepe balukio na ndenga bolingo koko mela peut-être tant on a bala quitté moko mibali misatu bayaki mais na sala choix poto na glace te possila na tala ki bible zoloba os mona oyo zanango sepela na ozo mona ke na oyo monité bon na sala choix na ngana préférer na vana mutu na zana c'est pas dit que ya poto azandoki to azanganga to azanani bon na sala ki choix na o na zana na vanda na na so évoluer ndenge nzamba o mema biso c'est ça. Siko ba jeune fille na ba mama o nyoso basala ango conseil nini yo pesa ba atike za mabeti ubayebi mutu za mobali za mwasi na bon ngape na condamner basi basala awati mibali wana otiki mwasi no monine pasi bakayu mbongo pasi ta musu mwasi apesi yo mbongo oya kosomba lupango apona venir bana na bino po mboka na bino eza ya nani te ya Emmanuel Macron te za mboka na bino eza ya awa po soko tango ko yawa lo bandi ko mona biloko asimezo ba lo ko ventilateur bandi ko landa ngo ozo comprendre o bandi ko landa yango non soko moni ko divorcer na mwasi bi ozonga na ona mboka no ya ko bala mwasi ya théâtre po mwasi théâtre za mwasi mutu esalaka yo bali no mbokei le banyota chouchou na babala bango za mo bali na ye na bana na ye bazo evoler na poto awuta na groupe Simba aza actrice asepela vana mobali na aza pe na bébé na uto bota mikolo yo eza nango normal mais ya kokosa te outi kuno yo sakani na mwana batu awa po mwana mwasi théâtre nzambe te oyeba ndeni ke yo tiki mwasi kuna bakondana ba fie théâtre ka pamba kote wana na opesa na pona ba fie bakondana bango pamba nzambe te yeba ke oyo aza divorcé awo mwana mobali se présenter liboso na ye aza ne pe na mobali ta osani aolinga na zongi siko kote ba fie yango ya biso so vai na mutu banda tongo tipo kwa neti nga na oyeba ye banda tongo tipo ko bo solo le mutu alokuto oyeba ka liloba lobaki wa obandela ngo baby soko monika a dévier mabe koti siko biso tozalaka aveuglé na moi body na moi parfum na moi code ya western ata batindelo $1000 ngo e baby sa vie na yo lobi to ekobongisa et après ngana baka et après loba waze quoi au lieu $1000 lobi atindelo $20000 et si là tout est vanité yeba ko classer lobi na yo c'est-à-dire bakolo baloba yeba ko bima minu po lobi yeba ko seka bien soki mine bimina désordre lobi ko moseka pona nini o baby si palmarès donc conseil ka yango wana. Merci, doit toujours continuer bon kan émission na biso
Donc bandeko nyonso bolandaka Eco RDC, hein? Eco RDC ezakana toujours pour na oyambela bino batu ya malamu. Hein? Maman Jackie Kilaba, Maman Jackie Kilaba. Moi ça mwindo aleki mo saka nelengi. Moi na poto a solo. Ah oui, aubergine il y a solo. Voilà, maman Moseka. Question mususu eza par rapport ya ba fi o lelo lobby ba komaka alali na tongo lamuki ayo sa théâtre atantaki côté mo pona kozwa libala ezwa mite ebiki na théâtre ba code koya pona bango yo attend que maman Moseka oza déjà mutakala na msalo conseil nini opesa conseil na opesa bango eza boye bango kutu bana problème te problème eza ya gouvernement so e misale monani ba ozongi la misala na bango c'est-à-dire ba marché na bango bazaki kozwa mwa batu na bango bien na butu batu wana pe mbongo eza lisusu te bakombo zama bata rouge bakombo tula nde babite tika to na biso na théâtre to ko exhiber na biso corps ba omona biso facilement ti ba yaka kuna na boulevard ti ba leka na banzela cc ya milili ya ba yana bango na TV lelo ce gouvernement makambo ebongi nango mibali bakombo zala ba salaire bien ay ba shida na bango ezonga nango bien ba ko libérer théâtre ba oya théâtre ba otika na musana bango ba on peut ba okeye na bango. Et en tout cas, maman Moseka Poupola, maman nangaye, Capita Luciala, Lola na Lola, Capita Luciala, Lola na Lola, ya Capita Luciala, hein? Et pourquoi pas na Brigitte Nkongo, motema ya papa Willy Nkongo, tozoka maman Moseka ndeni yako Poupola, maman Moseka zolo baba vérité, maman Moseka, nandenge osala ka théâtre, nandenge par rapport à ndeba critique ka ba Nigeria na bino. Au cas nigérien basala bien nigérien basala théâtre bien par rapport au nabino conseil ba leki biso ka na anglais biso leki ba na français ba leki biso ka na banda ku po bango ba pesa bango loboko na gouvernement eloko nka yango suba simeza ka gouvernement ba leki biso na anglais biso leki ba na français pona kitoko bois noir o leki ne do na bois noir musika. Merci. Il y a des gens qui en anglais, il y a en français. Donc, merci. So, ezaka ke no ba chebiso ka ba biloko ngo to sa na biso. Kolela to expression faciale, to corporelle, to nini. To ko ganga. En plus na ba site. Vous comprenez? Neti bango aéroport, avion ça va. Moi visa bongo ki neti biso neti poto ke no tourner na poto nini comme ngulu. Kaso kima. Mais siko bango Angleterre, pour bazaka so coloniser so na anglais je crois. Bazana bango visa facilement baké na bango. On dit différence na biso na bango. Biso to okima mais bango okima te. Pe bazana banda kuna bango caché fandi nango. Ba biso pena ke rôle moko bolali na mbetu, jo moko mateli olikolo. Obule combien? Pe sanga $30,000. Te non to sukata na 25 te, pe sata 28. On dit po ebike osaile otango longwana oza su wana ti. Mais biso awa mutu moko batiki yo pena na mo eloko mo amukuse mais là mso zui bon moi na lobeza te sanga soni pardon donc so comme différence c'est ça na ka anglais na français na ba site po biso awa soko loboke tourner na aéroport bakangi yo olimoke tourner na beach ba so stratégique bino bata ba français ani point stratégique donc moi tourner zate na mboka na omoko quelque part pe bazana raison gouvernement parce que on sait to ebi nani azana nité na ndengo wana mais na logique na ebisa ministre na biso ya culture batumi baotala este baotala ka este diamant manganèse cuivre coltan or nini te moni na mbongo eza ya makasi elesa Congo mobimba tout congolais aza artiste bon o baba da coulisse bana biloko moko boye donc Congo eza terre riche toza ne loko moko te ko envier comme art à l'extérieur ya Congo eza te to ana tout exploitation de mabe yango wana to kufa ba pauvre gouvernement talelanga likambo. Oh là là. Merci maman Moseka. Bébé yoka na Suisse yoka ya ba bébé moi na Suisse ya solo moi na Suisse atanga mbongo lokwa eloko ko saka na ngote CPI Olga wa bébé mongita hein maman Moseka lelo oyo na ndenge bo marchaka na monde na bino ya théâtre ndengo zana mwana no mwasi olobi ya liboso za âge à 20 ans ce qui lelo mwana lobi ke ameshu mabela lobi ke maman lelo nga pena lina sa théâtre oko conseiller ni neti lelo na roboya pourquoi ko boya na roboya po bazo exploiter biso mabe biso mono banyati biso mambeta miso ba o chiffonner biso ba lata biso froissé
Si vous avez dit que vous avez fait le ndengwana. Non, azana commerçante. Pour bureau pe ba tourner au lojara wapi. O yebisa na lojana ndako. O wana te. O réseau non nini, ici réseau moko bo. Ata la monde dans ça yesu ma plein wa kamundele. Donc c'est ça. Na ko lingate asala yango sikoyo. Mais ça musala mon noble théâtre. Et ça musala moko noble. Biso Congo na nyonso eza ya valeur eza ya ko niatama. Ba médecin ba niata, ba moi messieurs ba citoyen moi ba niata, ba soldat kutuko lobate ba niata. O bateau baza utile peut-être le danger so que linge comme na mboka ba ko yamba moi bomba ngo. Moi ba to bani ba kota na mboka ba soldat ba freiner. So malade e koti minga bazana pona soigner kora mutu. Po mutu évoluer na mboka il faut senga. Banani ba instituteur banani. Ah yobi si sakati lungwa. Na si c'est le phrase na yo moko mon boss. Tala na ta yo maman mo se ka lo. Citoyen, c'est na peut-être ba citoyen moi. Pas biso to kola bana gardienne tout à makolo. Lobi na tongo okobelati ya moto. Biso to tanga biso le maternel te biso bana gardienne. Donc ba to na nyos biso to na tangi wana. So iba bien. Mboke koma bien. Siku ngana ketinda mwana ngasa être lilo na oboya yango biso moto osala ngo pesa nango passion eza iné eza tondima yango bongo to sala ngo lo sambo kaka nzamba kotinda Moïse moko akoya ko bimisa bana Israël na kati ya Égypte yango eza lokwa to na calvaire o bazo reconnaître bisoté bazo pesa ba mérite na bato bazo mériter yango te bato baza suna scène susu te ba pesi bango bravo na mama na biso ewaso wana za mama te waza kokoloko pona ngati mena opesa selon musala a kokoloko mena age na za mwana na ye mena musala na za kokoloko mama ewaso merci mama nzela ngo oyo kaka sonité mwasi ya yambo osala musala oyo tala lelo ba kokoloko babotami ebele nzamba bomba yo nanu to ana besoin pema na yo wana ozala malgré gouvernement ba oyebo kaka même à titre posthume pour mezate. Voilà, maman Moseka, nazonga pena nusima tango olobaki okoko kanisa ke ezoleka mais avec mon DT nanga makasi moto moke bongwe belé tango olobaki likambo ya réseau bakotu na yo réseau na yo nini éclaircir biso mwa mukie réseau wana elinko loba nini elongo na ba mama Cyril Tabou Fatou, maman Tabou Fatou, moi c'est ça la lengi partout. Cyril na maman Fatou, na maman Tabou Fatou bayoka. Explication wana. Ah on a le bail que na ko luka musala ba tuno lo jaga wapi réseau. Mutu musupe na beta libanda lobi ngana za réseau na ngana sa la ka Fricel, na sa ka Tigo, na sa la Vodacom, na sa la Airtel. Mutu nga ganga bi allez sors de chez moi. Donc azo tuna ye loge na ndenge ya ba occultiste ya kotisa ye na ba science occulte. Donc komi bongo. Donc soko na théâtre pe science. Bon, na moyen na confirmer ngo ezate po mokila ngo eza ya obeba. Bilemba tango asuka te, Fanny bilemba tango asuka eza. Muta ko sauter l'enfer existe. Jésus-Christ vient ceux qui viennent nini? Vient bientôt. Moninga mona rattraper. Kasi wona ezali yo moko phrase na yo moko ndefo si sa phrase notina. Bientôt. Donc bilemba tango asuka yango yo. Yango ezomonana. Na yebi na nga batu te na banda osite oyo aza muta loge so na yebi seke ngape na muta kuna mais to yeba bango na misala kaka kala te tokoyeba bango na misala na bango ekobima polele tokokanga bango. Donc c'est ça. Zala na Yesu ou bi oza kuna zala chaud ou froid so oza tiède ba vomir yo. Mais maman Moseka, ce to landio bien ndengo zoloba. Malgré otangi ba komba batute, eliniko lakisa ke na théâtre bato akisi bazali. O ba fuka mela bal baza. O ba boya pe ko fuka mela bal toza. Baza na bango, mutu na mutu aza na place so amoni ke non. Place azwa ba inspiration na ye. Ayebi, elelo ba komola tana ba benga so ba pentacle so ba biloko nini. Chango kuna. Yesu nde champion. Yona lo ba mota mbonge yaka njambe. Mota mbonge yaka njambe. Yesu nde champion. Ba inconvénient nini obokuta na nango na tango sala ba pièce na bino. Tout ça ba inconvénient ebele neti awa na pesi bango merci batika biso to tourner ma pièce esali déjà ba 8 mois. Pièce à papa Jonker
aza collègue na ya kaka ko chai po biloko ni pa boaka na YouTube eza kitoko makasi ya kitoko makasi donc tozawa les convenants ezala kalem su boye bateki lupango boye boye bazo tia peinture boye papa alobi lisusu moyen te boleki makelele boye donc tozana makambo ebele tozwaka donc yango topesaka bato yango merci mpo bakoka pe biso sans bango nde mpe biloko yango eleka te eza na moko bafongolela biso mitema l'inconvénient ebele. Voilà, Dorcas Chongo, la patronne Dorcas Chongo, la patronne ya Dorcas Chongo, yum to tunaka pona nini ba mama basalaka ba pièce na ba mususu na aéroport te pona nini basalaka place mususu donc il na ba place 50 wana te pourquoi basalaka ngote parce que ba inconvénient ezebele l'état na biso a permettre bango nanu te ya ko sala ba place a bongo donc l'état pas ko permettre na ibosi ba bosi autorisation wana bokepe bolakisi bango mikanda soda ne loko te biso we iko komaka kuya acha manyanga dans les abimiso ka eloko tanga obimiso oza sikoso oza na ngote retourner te malgré autorisation na wana faut tu payer soda te aza mal payé pour ce cas qui bien payé atie moi etiki ndako ne ça va poche pe moi libenga amoni bon ça va tike bino place ye pa oliaka wana ana konga ta ba chose otala wese wa mpomba ba chose surveiller wese ko bi pomba Dorcas Chongo la patronne na yo moko yo kiango minga kolobezali kasi totikela pe mama Moseka micro aloba pe tangu molai mama Moseka bozoleka na époque mo o eza mikolo ya président ya ba comédien ba poser candidature baza combien de présidents na yokaki modero bodo na saisai ndo na yokaki siko pona yo moko na ndenge yo viva déjà na bango moi biso to lobezate bandeko nyonso pe bazali banda mboka lokola boss na nga moko boss na nga moko Jean Thibaut Chiboabwa moi a lobezate moi a tia point to pe virgule ezate parce que ye ayebi bango te yo mto yebi bango na pona yo mama Moseka bakoko tia nani président o ako diriger bino na ba misa to wana na moyena mutu te mama Moseka ndengo vandisi biso temps ebele na ndengo pemeli biso tomoni lokola mon boss Jean Thibaut Chiboabwa akosepela na ndako kete mama Moseka kotanga kombo mama Moseka siko otangi kombo te pona yo ba misatu na moyena mutu te mama Moseka lobi pona ye amoni mutu te dete na nga oyoki ba misuba yana obakisama ta mususu na kozonga susima eza bodo eza sai eza la yamode bango tu na mona mutu te tokomi na suka émission na biso Christian Vemba ya ba Christian moi mobalo soko ko talo ko mituna ebele ba question Sele Masamba ba bijou l'homme nord dans l'océan mobalo akoma obanga mwasi moko boye mwasi yango nani point d'interrogation munene Adolo Kabanish Aimé Kabanish Constantine Kabanish na ye moko Bob Supreme lelo malgré bois qui singa lelo na émission lelo na yambi pe mama Moseka tokomi na suka ya émission na biso ndenge tozo suka émission na biso na yebi ke mama Moseka po asoki ba pesi yo batu mibale oropesa oroboka noka mibale te na bona ka 5 total na Dida Elingo monga mongi Dida Elingo kombata ya solo monga mongi Dida Elingo nazana Judith Bonga moziki Erez ya Judith Bonga moziki Erez ya Judith Bonga grande sœur ya Anna Malia Bonga la géante moi c'est Atonda Anna Malia Bonga bois noir Anna Malia Bonga ba séjour kitoko na kisasa wa na pesi mbote na Angèle Nongo mère doublée chouchou na nyota mwasi ya bato ya Michel ma copine de dedans to uta musika pesa ba bébé na nyonso 4 mbote mwasi ya bato kati ya ndako la femme vertueuse chouchou na nyota mwasi ya bato ya papa Michel couple ngo elenge wapi na pesi mbote na baza ebele oh mon Dieu comment va kombe ko kima boy au nom de Jésus Komboyaka
Et yakate. Maman, toza na fondation na biso Ngudianza. Ngudianza. Fondation Ngudianza. Hein? Où eza ko aider pour na mambo itali rentrée scolaire ya bana anakata RDC eza pe longo na Eco RDC o wapi pe baza moko pe na kati ya fondation wana elongo na mon boss Jean Thibaut Chiboabwa Maman Moseka pour na fondation wana yo lobeli nini eza ba fondation ko appuyer makasi faut gouvernement champion na lisuku nako talaka pour na bana rentrée scolaire kasi jeunesse alobi neza espoir à demain jeunesse lelo espoir à demain donc ba champion na lisuku na kati ya Kudianza na Kudianza donc na pesi mbote na trésor mobali ya bato ya Sire et Bengo abimisa album moko bakado reconnaissance bakado talela kangonga wana trésor nzinga nzambe ya batalaku trésor nzinga motema ya Sire et Bengo mama na Trevin Tréodi Trida bambote belé na pesi Nicole Bengo Nicole de Bombi moi si ya batu ya papa Nico mwana batu ya papa Nico et Bengo moi si ya batu ya Bombi maman de Gloria Nicole de Bombi mbote belé belle sœur nangai Pascaline Bengo bambote belé Pascaline Bengo na pesi bino ba gros bisous Maman Moseka Nebike Maman Moseka soki yo lobite mon boss ngana sengi na loba dete na ngana loba Suprême Bob na loba Sarah na loba Maman Moseka outi ko risquer vie lobby olingaki okufa likolo ya théâtre et ça lui so monté que lobby olingaki okufa mais lelo lisusu ye lisusu ka na place yango ya na ngana kufa lobby yango asalaki accident lobby donc moi était na ba vie moi ya passion moko tozwa TGV na biso awa moto wewa natalika embouteillage na TGV via ça nini lo pena risquer penda liwa mais nzambo ya lola a se souvenir kaka po to tambola na to sangisa ine lo côté po bango ba batela o bazana ngo mais biso ba batela biso pas mokeli donc c'est ça na pesi Magui Makese haute couture sur Victoire a tongata la té pe na pri ya moke dona Marceline Kabelo teka Kabelo solo ti batala yo wana ka dona Maman Moseka moi minute et moi liloba ya koloba pona Eco RDC pour na Eco RDC na boss na biso Jean Thibaut Chiboabwa moi liloba Jean Thibaut Chiboabwa Eco RDC eloko makasi Eco RDC Jean Thibaut Chiboabwa mais comment so lanzi oto landa wapi biso baba Moseka to yawa bobino mokende wapi Jean Thibaut Chiboabwa. Merci tokomi bongo na suka ya émission na biso ezaki émission o epesa kabino elengi makasi ba émission boeza kaka bongo na Eco RDC et pa ya wapi ya boss o Jean Thibaut Chiboabwa ndele moko na lelo émission na bino to yambela ki bino Maman Moseka ezambala liboso mais ezambala suka te Maman Moseka zo kende mama yambanga yi to kende to bandaki na mbote OK na kosukisa en tout cas merci beaucoup maman et sengo ya koyamba na kati ya Eco Merci fantastique, c'est cocastique, c'est maltinastique. Oh, vraiment c'est ça. Et là on est dans Kolobanabino, na tolo banabino na sepe na bino mingi bino bana poto nzamba batela bino ndenge bozali wana bozala malamu tine na soka biloko tozotela bino ana RDC lo mo ngo ezala ngote merci. Boyoki non soki boyoki te na bandi na lanti. Mbote na bino bana poto na sepeli.